Premièrement, d'abord, je dirais mes sincères condoléances à la famille de Boloko Bonyoso et puis courage et belé na Dorcas Boloko Koyendi Mutaza Serro Tolandi Awa, moko ya biso ba bakuko, moko ya biso ba chroniqueuse. Donc, naye ko assister balobaka tolela bato bazolela. Bato bazolela pour kolela na bango. Liwa eza destin ya moto nyonso. Moto atikala éternellement na mokili aza te. On va tous passer na chemin oyo kaka. Abungisi pe oazali être cher na ye. Papa za moto moko ya osamba sécurité. Ye nde moto asalaki Dorcas lelo aza na kati ya mokili. Grâce à Nzambe epi faveur ya papa nde esalaki ke Dorcas aza na mokili. Donc akufeli c'est vraiment important ya koya koassiste na kati ya matanga. Bon, en fait, quand Dorcas relation écoute souvent la média, la média parce que tu es banarate avant tant de kutani comme babaku bisoni on sonde de sana babaku voilà et tu as eu ça la relation et puis tu kutananga tout ça na émission biso yambana et puis tu connais ça vraiment moi famille par rapport il y a dingue tu kutananga trop donc relation ça qui sert à moi elle est ma sœur et ça ranaï tout ça ranaï émission tu partages un bon moment c'est singi à volia tout liak ensemble c'est singi à bopima to bimaka c'est singi pe à bovanda to solo là to vandi to solo li en tout cas tu passes à vraiment un bon moment voilà mais la monique présence c'est là j'espère que tout le monde a Ave Maria vraiment depuis ses partenaires oui vous savez la verset biblique qui dit que tous les gens battus sont là le lieu posé de là maintenant papa au lieu de la qui a dit maintenant conseil numéro que ça veut dire parce qu'elle est choquante à propos de la disparition. Merci beaucoup. Conseil, c'est trop dur la minute parce que d'auto-perdre Yayate, confrère, cousin, mais son père biologique ou abotier. Donc c'est quelque chose. Il faut qu'un Nzamba qui t'a pas ça consoler mon témoignage parce que c'est vraiment très dur de perdre son père. Donc on peut perdre nos connaissances, on peut perdre nos membres de famille, mais papa Zaka mon condé balobaka. Papa Koya li sous-souté, donc la série vraiment Nzambe vraiment payé ma casse. Nzambe payé vraiment ma casse dans une situation difficile et comédie. Donc courage vraiment ma chérie, je suis de cœur avec toi. Merci beaucoup parce que nous sommes déjà dans la polémique. Voilà. Parce que les journalistes dans la polémique. Mais maintenant, tout le monde a donc un peu matin avec la concert à la mais les camarades la disparition il y a combien de papa tout le monde va chroniqueur tout va chroniquer c'est dit à quoi maman tanga babenga mututa donc est-ce que soyo sali bola molinga ka baso soyo bola donc ça ça l'a toujours bien abattu toujours quand ngé mo azolela bia za muto matumboli na ebite matumboli wana nde sali ke baninga musuba accompagner te mais bino boza biso petoza c'est ce qui est très important biso toza déjà to accompagner nde et sali vraiment qui te c'est ce que je peux dire conseil le groupe ça na bandiko no balanda bakutana ah muto olanda mututé na matanga na PC conseil vraiment pour na ezate mais ezui chaku hein nde balobaka dès que kosekate donc koseka muninga te parce que les lieux aye lobi pe kozala yo donc c'est ça parce que longa na mona na ba journaliste ba ndeko na biso ba concert ezalaka soki mutu na place à fête ya sombi lamba batala eke ende mutaye bolata batala ende mutaye bosala démarche ka batala mutu sa ba bus mais bolingo ya solo nde yango mieux vaut pour qu'il y ait un félicité mais qu'on ait un matanga c'est très très important alors courage à ma chérie Ayebi que Nalingaki est tellement mingi on est toujours avec elle malgré aussi moi la santé me dérange mais je me suis dit non Nakola la tête pour Dorcas je viendrai vraiment pour soutenir et donc c'est un peu ça c'est par là que je comprends que vous avez homme de polémique comédien parce que tout le monde appelle tout le monde à même côté vous aussi vous avez des dons oubliez message plateforme mon côté na UNPC oui, c'est un journaliste de la République démocratique du Congo, déplacé en Azali. Donc je viens, au-delà de la journaliste,
naïe pour soutenir. Elle n'est pas une sœur pour, elle n'est pas une copine, mais c'est une sœur pour moi. Ouais, bonjour, Ah, Calais. danger, tout ça, biso, tout ça, Nzamba va battre la biso, tout là, Nzamba va battre la biso, vraiment, qui nous a en Hollande, qui nous a, mais il y a les Kambois, Maozali, tout ça, Matanga, il y a Papa Bolokoko, Papa Bernard Bolokoko, Autotika biso, déjà, ça fait des semaines à moi, déjà, Chouasuka, après Awa, dernier hommage, et ça a sous il y a 4 milliards, après à tout, 4 milliards, après 4 minutes, il y a une nécropole. Il y a une nécropole qui c'est les bambous. Donc merci à Bandeko tout balandi biso, biso qui na matanga bo ça la bien na moni famille. Bo ta dozawa, ba mo tombolo, ba Eden Ngali na moni ba Israël Poutine, vaccin, ba nouvelle la tigresse donc esengo ezate po toza na mawa ntango mawa fo tokutana na topartageaka mawa po toza famille moni biso bakongolais tolobaka manga etelaka partout moi lelo manga eteli mpe badorkas boyoko olobi ekoyotela epai ya ngai to epai ya ndeko mosusu non ntango toyoki baninga bana problème tozala na mwa mawa wana ndeko akufeli ndeko tosalaka ne mosala po toya toakompagne ye tolalaka ntina ndako biso olalaki na ndako lobi lelo mpe tozawa toaki touti cinquantenaire toye ave maria donc famille toza baye ya boulot donc ntango toloba boye toza baye ya boulot namoni mpe kelvin azawa donc to se soutenir na ntango ya mpasi po yango esalaka bien babika bajournaliste nde batondi awa mata moto abetaka ngongi ya fera ye te te bango baza na concert déjà tona concert déjà biso bagolois bato bayebi mpona information toza na concert tona double concert ezala lobi samedi le 30 toza na 20 mai na compte ya 9e juillet francophonie chef de l'état ozala na solana ba chaîne tu ya mboka mouvement ezo préparé omoni toana deux productions donc so bomoni de biso toza moko atombolo azanga na za bomoni Eden Ngali la fille ya papa ça tomoni invité ya fudo ba ça c'est bela ba mesi ça ba za ba igor lu ba ça ba kati ya nous ça za na donc toza en famille ba tout ça du contre te yo te somme tu contre ta ayete ba benga de okas boloko on a téléphone basolo la na famille donc ba présenter ba condoléances na bango bureau pe ya petit botoko asana biso wa DG Polo asana biso donc toute sa famille donc toi famille to sola mukimu donc na be Liverpool biso ba Gaulois non na mona te ba ba ko bolingo ba Gaulois oui merci basata mona ngo yango siko to na be to tiki be mission na kosi to ye de la fo de bolingo ça donc kas Polo ko ya biso oui donc Liverpool d'attendre DG Polo ya petit botoko au moins que niveau bolingo na ekite ba wangi la ko za bongo na ekite à Liverpool eza polémique te to amso na polémique te mais tol ba niveau ya bolingo na ebele to leki ba on ebele ça va que biso ba golo to le ka mais ba yi que to leki le 30 to kutana ko tanga ya tata wana matanga papa na ki to le la mais to le la rendez-vous lobby le 30 na tata Raphaël no ya kenge pas vers chobé $100 to kabolana 40% kende ko tanga to est Elvis ya fou tu peux savoir formation biso ba golo to le ka bango na ebele lobby to kutana tata Raphaël après matanga papa da to kunde lelo donc toza na atiti na matanga mais ambiance sa famille atiti na matanga papa ki poza papa abok ado apena papa mobuti papa ya kilo atandi papa de plusieurs enfants donc tolela mais on va laisser donc ça monta ma émoté donc ça na famille ebele donc baza tellement ebele papa moi ya bolingo papa Bernard Boloko apoko na kolela papa kenga pala lela papa yo ya oni na mofia kaka
C'est contrôlé. Papa, maman, papa, 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 comment qu'elle a l'élite? Papa, mais la bande pas continuer. Hey! Maman, la sambo. Non, papa. Pose le truc qui est aidé. Robert. Oui? Comment on est Mika, mais ma réalisation échappée kaka. Mozanga. Papa,
Maria. Ah, alors. Centenaire ou bien Ave Maria, toi, Ave Maria. Robert.
Papa, nalima mbote kita. Nalima mbote na loba. Asala no musala mo de kita. Ai. C'est là-bas.